1308 code à succès, code à mbongo, code à moto, Symbiosiki. Shana banane sana, shana manana mayana saka. Bonjour, Kimia Bolingo Esengo Ezalokata Mabota Mabino Bino Bozuli Bako Yako Tala lisusu ba film na biso ya Malebo Movie Club Cinéma kaka ndenge na ebisaka bino na Malebo Movie boko zwaka ba film sika ba film kalate kobunga bungate lelo film na biso ya sika kaka ndenge bovandi bile na bandako boza kozelango film na biso ya sika yango yo kasi bandaki koloba peto kolobaka bango kala biso sika sika bango kala biso sika sika toujours na système à 1308 c'est code à mbongo code à moto au Symbiosiki tozali peto ozala kaka avec le leader silencieux Malebo Movie. Merci na Brazzaville, merci na Pointe-Noire, merci na Angola bisika biso bokota la biso topesi bino merci. Kasi ba mama ki sasa pe na bosani binote merci na ba mama Chango Lukunga Funa Moamba pe na ba province partout bokota la biso na nzela ba réseaux sociaux to pe na nzela ba chaîne na biso to pe na ba plateforme na biso to pesi bino merci na pesi pe merci na ba bon tonton nyonso ba kota la biso mokola lelo bango ba lobaka Malebo yo kaka ba maman biso pe ba bon tonton total kayo merci to pesi pe merci l'équipe technique mobimba weza ko kambanga awa na pesi merci na ingénieur na bosanité ingénieur Enoch papa réalisateur merci na ndemo salike Malebo abima toujours bogar abima toujours sexy et pesa zuate motona ngenge na ye motona likambo na ye tikete film autokotala lelo film autokotala ezala film ou quoi apporter un plus la manière de voir les choses na biso na lobaka tango talaka Malebo Jessica malamu parce que Malebo ayaka ko compléter plutôt makam aussi yoka makam aussi omona makam oyo pasteur ate akayo biso toka ko compléter pe ko insister sur ango bongola makanisi bongola comportement bongola façon na ko vendre sika tozali na lisanga bongola changer comportement parce que okoke nango wapi okowela nyosa mokili suka okoke nango wapi tika mona mokili oyo pourquoi kobomana pona biloko mokili eza mabe merci na bino banso esika bovandi kasi est-ce que bengi tantine benga tonton benga tantine yebise Malebo esi ya bandi et bongo voisin bongo voisine azoluka kotala wapi TV ne bebaki kura ekendaki benga esi Malebo atie film asika kaka ndenge tomesana aya kotala kasi pona bino banso boko benga ngai Malebo to raté film la TV moi to rediffuser la film à tout moment ezalité ke ne kaka siko na chaîne YouTube na biso Malebo Movie TV kuna ko bosana te ko s'abonner parce que la biso pe moi j'aime et ko ça la bien tout ça la ndenge nini to créer connexion est-ce que vous êtes déjà prêt est-ce que vous êtes déjà prête pour que tu crées connexion parce que ceux qui te créent connexion tu as la film à sikati kasi na insister déjà ndenge tozali awa programme na biso eza na c'est écran kanga yango photo ceux qui po bosani benga Malebo to pesi pe merci beaucoup la camarade de ezali mabe kasi ni nyango eye ba kotuna tombola maboko sika ezwa mio papa tombolité yebisa papa biso to tombola kamaboko pona kotala film soki a tombolité na ko rediffuser film makala sala lokola ingénieur JC design na tombolaka sala lokola papi fala lui a tombolaka ingénieur John Kabengeli biso nyonso to tomboli maboko Kinshasa partout to tomboli ni nyango eye ba kotona ya basantu badia satana ya bakoko yuka Maman Christelle Lemba ABC Cosmétique. Mes amours adorés, Nelvino, bonne nouvelle. Mois de novembre, ezaka moi oyo Maman Christelle Lemba abodama. Na moi wana nyoso ba parce que nyoso ABC Cosmétique bazaka na droit ya 20% de réduction. Yo poser le problème, il y a bouton, tache, tampon, luta.
cicatrice, tatouage. On a la blessure au kitsalibou nayo, au remonter solo nayo, au comme la tête moko ya bien, hein? Au comme la tête bien, au comme ça sous du moins de libéla. Yom tozo nyo comme la maladie ou état de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, prostate, rhumatisme, mukongo pasi, problème nyo tozo dérangé et à la santé, à la beauté, on a le droit à 20% de réduction. Mais mukolo oh maman Christelle Mbabotama ezalu le 29 novembre. Le 29 novembre wana to reflété encore na cabinet ya sika ezali na deuxième rue résidentielle sur Petit Boulevard. Yom toroya na mois de novembre on va bénéficier na 20% de réduction aux appels à droit à kozwa invitation pour que on participer le 29 novembre mukolo o ezali ya Mama Christelle Luemba. Adresse na biso ezali na lui mettez 16e rue résidentielle sur Petit Boulevard. Mais na lobi bien le 29 novembre wana tozuli bino cabinet mususu ezali munene koleka o ezali na lobi ata uza na Brazzaville olingo fêter mariage na yo na Kinshasa ata uza na Congo central pas ces alités à tous na ba province olingo fêter mariage na yo na Kinshasa mutape si fête lengazali se moko na lobi yoyo pro azali wapi kanga adresse malamu comment adresse oyo kopesa libala na yo valeur oyo kopesa fête na yo valeur ezali se moko quartier 7 na Njili na immeuble Selem Voima mama yoyo kozela yoyo pro kozela maboko polele ba costume ya papa ba robe de mariée ya maman atape pona ba fille d'honneur na yo ba robe ya mbata ezali kita kaka na kwa kimbuta to pe na première entrée ya Njili yaka mutu kanyo seza kokota atape ba moto yebisa ozoya na immeuble Selem Voima akokomisa yo pe kokota bakoyamba yo maboko na kimia pene sengo kasi suki wana te awa toko pesa pe ba formation ya make-up coiffure coupe couture et bongo perlage et beleto ye bakango te perlage ezali ndenge totongaka basaki na bambuma oye bimisaka beauté africaine ya koye kolango o comme entrepreneur o bongisa avenir na yo et pa ya yoyo pro oza na posa ya kobenga pour que obuyeba soki obungaki numéro yango yo na se écran mema yango koma yango partout soki obungi kobenga Malebo Movie na kolakisa yo ndenge nini okosala po kutana na yoyo pro kitoko nga na yo kitoko film na biso yango ebandi 4e partie ya film na biso ya mongongo liaka avec le sexy boy Malebo Movie Daddy Car 25 fois champion du Congo yeyo na lobaka na kosaka te na bandaka pe na selisaka ngai na ko combattre yo parce que o accuser ngai abusivement tokei tokutana kuna na tribunal bazu dossier bamemi yango na tribunal kasi ata pe kobongo ba saisir ba compte bancaire na ye passeport na ye moyen à voyager ezate bébé yokela ngai tala eza na ba manière belé oyo tokoki ko négocier et puis na ba lolenge belé oyo koko bima mboka oyo ngana ko sunga yo tala sikoyo ebongi obima mboka oyo pona bolamu na yo moko epaite bakangi ba compte na ngai bonga papa na ngai bomengo na biso ya famille bakangi passeport na ngai pendant que na sa eloko te et puis ozo proposer nga na kimbala kima te na kobundisa bango na ko kene pa ite te tina si salikambo yo pourquoi bakangi ba compte na ngai bébé pasa yango bongo yeba ke bato zo combattre bala tellement puissant bakamni ozoloba est-ce que baki yango te allô nini yoka sangwa mawa te bobenga ba service wa pompier naso wana nini yango naso ebisa yo entreprise na biso ba sapato kuna ezozika na ba sapato ezozika na kati nzambe na ngai panaka zolo kabima dan susu ayena sanga mabe madame kosilika te nena message moka mabe pona yo nini yango sikoyo Oga Vincent, mon niga nanga ni nango loba. Nazo loba kesi malembe. Mais c'est Vincent. Oh ya hotel kuna. Auto benga. Abia so benga numéro nezo lekate.
siko abenga na tuni patroni nango siko ayebisi ngai eloko naza kutu capable koloba ngo te madame naza kokoloba ngo te parce que ndenge eza wana bamembre ya gouvernement bakangi kuna basele hotel wana mobimba bakangi yango pa bata DGI te ekoko sala maboye te meilleur vœu 2026 na ba fanatique nyonso ya Malebo movie yo moto kolandaka Malebo to souhaiter meilleur vœu to pesa na gata ba joyeux Noël to pesa na ka ba bonne année to souhaiter na gata ba bonne fête kala temps tozalaka kokola tozalaka komona ba boti pe ba ike soki balamuki na tongo bonjour elonga kwa bonjour elongwaka tokomaka ko souhaitane bonne fête au pazongisi bonne fête lelo esengango ekenda wapi pendant que Congo ezakaka Congo tozongisa bilenge okata mitema tokomisi sukambula abimi azako ganga azoganga zo kwanza moto vina yo ekokoma misérable tiyo okondima kokota kuya ko rejoindre biso na secte ya Egede yo oko souffrir oko affronter destin na yo na souffrance soki o continuer ko boya ko rejoindre biso oko souffrir oyo eza juste kaka ebandeli ya souffrance oyo ekeda azolakisa yo na katikati ya butu azoganga oyo eza sérieux ngo olobake ntoto no mobimba ekoma ekopela moto esalamaki butu otioleka nayebi te sérieusement nayebi te nakomprenaki te nazosentir moto nzoto mobimba na mikusa epuis nazoyoka voix mutu moko ezoyebisanga ke kokomisa vie na nga misérable soki na rejoindre secte wana te wana kosalama te malamu obima mboka sikoyo esengeli obima mboka place oyo eza malamu mosusu te mpo na yo obima okende s'il te plaît Dan aye lisusu na sango ya mawa madame pardon kosilika te eza na bato moko na baza na portail bali baza na posa kokutana na yo baza banani madame bali baza bamembre ya gouvernement baagent ya gouvernement madame balati mwindo na mwindo soko otali bilongi na bango bazomona lokola bazosala bajeu te bakanga bilongi vraiment lokola bato mabe oui yebisa bango bakota madame ok madame madame sangwa mawa likolo sangwa mawa madame est-ce que vous êtes sûr que même ça bango bakota basa na kanda balbi kotsa bango moninga na ngai d'accord patron nazo kotsa bango sangwa mawa likolo ya mawa tala ndenge ezalaka yanga ni innocente yete mutasepelaka kokota secte ya Egede bébé ozo sala nini nayebi te soki baza banani eza juste que naza prudente te sengeli obanga te nazawa na yo bamama ya changu na bapapa ya changu meilleur vœu na bino bamama ya lukunga na bapapa ya lukunga meilleur vœu na bino bamama ya funa na bapapa ya funa meilleur vœu na bino bongo mo amba meilleur vœu na bino kombo na nga lui oyo moninga na nga Constantin toyeza bamembre baagent ya ministère ya urbanisme yango toye mpona kolakisa bino bainvestigation tosali na bainspection ezosenga pour que mabele oyo ezala affecté mabele susu ya nini oyo mokanda euti na service ya urbanisme mpe ya habitat nini bakomeli bango nini démolition bozomona immeuble oyo lopango oyo batonga yango esika ya mabe na mabele oyo eza ya leta ezalaki mpona précaire alors esengeli nzela elekela awa alors ndenge gouvernement oyo otaki koleka bango nde bapesa bino mabele oyo mais ezalaki précairement parce que gouvernement sika oyo ye ezotonga banzela donc oyo eza nzela esengeli eleka na mabele oyo te kokokomela nga bongo te ezokoma
kutu ndenge eza wana nzela ezopusana déjà. Alors lundi esengeli na bino bopima parce que dans une semaine batracteur na babulldozer ekia kokwesa immeuble oyo lopango oyo nyonso na mabele te. Madame et messieurs, bonne journée na bino. Tokei. Tala ndenge eza kokende. Lelo ekomi esika batonga ndako ya kitoko boye. Nzoka nzela esengelaka eleka. Bazwaka autorisation de bâtir epai ya nani? Nzambe nakende kosambela lisusu. Ndenge losambo ezokoka te nasala nini? Tala pasi likolo ya pasi. Bato ya secte ya Egede balobaki na ye tia kondima kokota secte na bango. Te pasi ya boye mpo na nini? Te babloke bacompte na ye, basaisir passeport na ye, usine ya mapapa na basapato eziki, hotel DG ya kangi, sikoyo ministère ya urbanisme na habitat alongwa parce que batu oyo baza kotonga banzela esengeli balekisa nzela esika bango batonga lopango ya kitoko boye. Tala ndenge pasi yaka na bomo ya bato yo na place na ye. Est-ce que kondima kokota secte ya Egede to continuer kolendela bango? Meilleur vœu 2026 na ba mama ya Brazzaville. Bienvenue na humble demeure na ngai. Bienvenue na yo. Tala bébé. Tala. Nasa na posa o se sentir chez toi. Où est la place na yo pe? Ça penda ko na yo. C'est relaxé hein? Tala. Leke loko esengelo sala o se maîtriser yo moko. Komi tungisama mingi te. Ko se stresser te. Nasa loko moko susa malonga te tikali na ngai. Ba compagnie eziki, ba usine eziki. Hotel ba sele yango. Ba compte na ngai ba saisir yango. Siko lopango tata pale na biso bazo démolir yango. Nasa tika na nini? Te, otika na bulamu na yo moko, otika na pema, otika na bomoi. Parce que yeba biso toko tika, toko baisser les bras te ti toko longa, toko bondisa bango, ti to longa. Komi tungisa mate. Zala puissante, zala forte. Zala makasi. Merci. Merci kozala toujours pembeni, pe kosunga ngai. Autant de fois, autant de temps, o yango kozwa, na kozala toujours pembeni na yo. Toujours pembeni na yo. Est-ce que ozalaka na balinga mi ya boye? Ezalaka des fois, moi si na ba problème, mobali quoi? Mobali na ba problème, moi si quoi? Oh pour les meilleurs et pour les pires, ezalaka maloba ya pamba. Kasi pasi ya boye, yo ko sala nini? Olingo sokola ba robe na yo, horizon net pressing ezali wana po na yo. Awa lisusu mikanda ye nzambe nako survivre ndenge nini te bayela kingape bayela kingai te o eza Egede mtazo confronter biso azo ko affronter biso bébé esengeli na kende bébé te o eza kuruze na ngai tikanga moko na kumba yango te okumba kuruze yo moko te pe okene pa ete ngande na za cible ngande baza ko attaquer tikanga na kende tala soki na kei oko vivre malamu parce que ba Egede wana baso nga ba forcer ngana to vivre na souffrance bébé tant dans le bras que je t'aime et ko tika la bon libela bébé bolingo ko futa ba facture te et c'est na kende na kabona na yo on continue musala na yo récupérer musala na yo bébé naza ko se plaindre te sala na ngai na kozala toujours mupanzi na yo nini ekoma parti oyo tango mosusu comprendre yango te côté boye pe ba longoli mobali musala pe bakangi ba compte na ye tana lembi tika ko balanga ke na kita motema futa mbongo na ngato kanga bisaka no bimana ndako na ngai pardon papa lopango bayer na ngai est-ce que sina kota nyongo na yo o mbala liboso na za difficulté ko futa yo sala passion na ko futa ko futa ngandenge nini ko futa ngandenge nini pendant que ba benga nyo sala musala te te ozo penser que na yebite na yebisote kasi na yebite ba benga nyo na musala te ba benga nyo na musala te na zaka suspendu na ko récupérer musala na ngai ta la différence c'est ça oza la suspendu to oza la virer
emenike na pe sur 3 jours 3 jours kanga bisaka bima nda kunanga libérer nda kunanga na zomoto mosusu papa le pango bayer pardon pas mettre ngai non ata une semaine na kofuta yo je te jure awa il faut zala kaka mama ici oya toleraka ba locataire ya motindo boye bolembisi et rappeler nga lisolo moko na utaki koyoka wapi papa Simon merci meilleur na famille landu mobimba awa emenika kosala nini balongoli na mosala likolo ya mwasi. Alors Jennifer, s'il te plaît, est-ce que moi zato odefisanga 50 000 naira nasa na posa ko salela ngo pona na sombata moi provision biloko kolia osana ngo te okete kasi ata 20 000 naira pamba 20 000 naira pamba osana ngo te nzambe o Jennifer eza ngai moninga na overa mon ami du cœur mon cœur tango zalaka nango tala bango baike. Allô Clara Bonio. Clara pardon s'il te plaît. Non ça n'a pas ça mbongo. Oui. Mbongo. Te na ça n'a pas ça kosomba ma provision. Peut-être na sombata debikola madesu, na sombata moi debikola ya sucre, na loso. Tala 20 minera ko ebisanga te ke ozana ngote. Ko boy langa te. Pour na zampiaka. Ozana ngote. Clara, ouais, mais qu'est-ce que nous avons dit na pesa yo, pour na pesa yo. Clara, n'importe pourquoi bino no sobaninga nangai besoin de se voir nga bobo kisingai. Mais tant on a zalaka nango, on zalaka nangai, siko bino nyoso bobo kisinga belingo sunga lisusu te. Bozo boya ko sunga ngai, te koki nango. Koki te problème te, koki nango. Pasi. Yango, ponaka banani yokoliaka na bango. Oyo bango pe un jour bakoliaka na yo na tango pasi tala awa abenga nani Jennifer ezate Clara azanango te bakokima yo ndenge tokimaka bintekwa tala vie ya moto ndenge ekomi kasi est-ce que na niveau oyo akondima kokota secte egede awa sikoyo mokate kangie estomac ekale nzale za kobeta ye akomokanisa tango azalaka na kimia epa na ye tango azalaka kolia kitoko tala biloko ebele na mesa mwa fruit pembeni jus pembeni mai pembeni wana nzale za kobeta ye nayebi kekomelaka mpe ebele surtout soki oza kotraverse baperiode difficile okoraisonne ntaboliaka na kapela ngolo liaka na kimbuta mbiso liaka na matonge wana okomi kozongela yo kasi vi yango ndenge nini eske ye akondima kozonga to mpe kokota secte ya egede oyo papa na ye azalaka na kati telefone yango wana bokoma boyebisanga soki boboyi na kokata film soki bokomi te na kokata ingénieur tokata film topema parce que toyokanaki bongo alors tosali pose moto na moto répondre biso est-ce que Vera azongi la secte egede tote ingénieur tia pose na lobby soki bo répondre te tokokata film soki bo répondre te nga malebo na kolekisa film te soki bo répondre te est-ce que toyoki soki bo répondre te ingénieur tozongi si film akala wana tokutani kaka na film eza koya mutuni eza simple awa Vera souffrance a passe à boye koto mobile balongoli mosala ba compte na ye bakangi ba immeuble papa eziki mabe ekomeli nzala ekomiti na degré oyo ata mutaza ko kabela 2000 francs zate sikoyo azonga na secte egede topé a résister tina suka bongo soki akufi et okene ndenge nini soki bo répondre te soki au comité ingénieur bongo c'est la publicité bongo to kata film wala to kutani lobby pour na 4e partie kasi tina moni bo bandi répondre ingénieur elekisa film to continuer awa Maria Lando ako donkengai merci meilleur vue na bino boso o boza kolanda film merci na ndenge boyanoli ebele bolobi alenda kaka natekata telefone oyo mwana mwasi ya pembe ayebisaka ye
okoteka na sim na yo achaka tembe sikoyo makanisi ekomi ateka telefone yo lobi alenda kaka patron mwana mwasi wana ekokuta na yo asa awa kotisa ye est-ce que soki yo na pasi ya boye nzala mogao mokate est-ce que okoresiste na secte ya ekede oyo babotoli yo nyonso batiki yo na eloko te ye nzoka mwana mwasi yango te mobali na ye kopusana te ezala wana telemana zala wana désolé chief bon après-midi na yo te exactement ekoluka nini chief pardon ne ekoluka faveur pa na yo nasa na posa faveur faveur ni ekoluka pa na ngai vie na ngai komi tellement misérable kutu neza wana bakangi bakonte na ngai babengani ngai na mosala ndenge nazoloba no sikoyo nazata capable ta kosomba lipa ya pamba nakomi bidefa pa maatide s'il te plaît nabondeli chief nabondeli yo requête nous anine naza na posa kokote gede abara excusez biso tikela biso ngonga d'accord patron mobali a cédé aye kokota secte aye gede otikoloba nini sikoyo chief s'il te plaît nalobi naza na posa kokota aye gede nazo continue ko vivre via boité na kokoka te souffrance est débordée leki naza na ki puissant na ki fort chief na kosala nyonso okolinga nyonso bokosenga pour que na kota secte gede sunga ngai chief souffrance est débordée eza na niveau ya vie na nga te nazo koka te oui nazali naza moto na sungaka famille na sungaka libota na sungaka bato sunga ngai nyonso ozala yango posa nakosala yango naza prêt et puis nakozala loyal envers vous bokotisa ngai kaka na secte egede bokotisa ngai sunga ngai chief noki te nakokufa vio nazokoka yango lisusu te souffrance est débordée napoyi kocontinue kosouffrir motindo boye sunga ngai nakozala loyal nakosala nyonso bokosenga nakosala nyonso olingo sokolisa barobe na yo bacostume bachemise mpe esi elamba na yo valeur yaka na horizon net pressing ya solo awa na kati ya Kinshasa zwa numero ya pressing mpo ata na ndako toyaka kozwa bilamba mpona kosokolisa promotion ezali mpe mpona décembre oyo mpona yo moto kopesa bilamba 082 52 02 046 na bandeli 082 52 02 046 wana toye kozwa bilamba na yo ata na ndako partout oza na Kinshasa bebe boni suko mutu yango nazebi biso ya chéri nzala désolé na ile mwa miliki oyo o miliki et dossier ata na défiant pas tatu na coin d'accord siko ezokende ndenge nini makambo nga mosala ezokende kaka bongo eloka malonga te encore na era mpiaka mobali acede akoki lisusu kozela te azoka mutu bien te nayebi te soki eza nini te peut-être ezaka bamakanisien na bastress désolé oyo mwasi akwei makale boye apres komela miliki eske adrogaki ye nalobi nayebi te merci na bachaîne partenaire ya Malebo esika nyonso kotalaka Malebo topesi yo merci onyeze sila nga naloba vérité permettre nga naloba vérité mwana mwasi oyo awa je pense que Egede aponaka ye pour que yende a remplacer papa na ye awa pa na biso papa ne Johnson parce qu'on a tellement confus pourquoi aye awa pour que susu aleka mbeka te otuni mutuna malamu oui c'est vrai que Egede aponaka ye oui pour que a renforcer secte na biso mais si ko ezaka mususu mobali na inde aza ko utiliser comme sacrifice parce que niveau bakambe komeli mobali na inde mtanga rejoindre biso aza mobali moko malamu plaza malamu yenda ko sacrifier ye allez sala yango
sala yango. Bébé naza désolé. Naza désolé. Mwasi yango po oza koboma. Bongo mbongo yango. Ozolukela yango nani? Est-ce akoboma ye? Est-ce akokufa? Achuba boye. Epe eke mopanzi. Ekokota te na nzoto avera. Emenike ako comprendre te. Ezokota te. Awa na mweni ba mama aruti mokali bakangi kota. Nini salama. Tala. Oza capable te akosala te. Ateluka muke ba do senga yo. Tika kotuna mituna. Sala o matini o sala. Sala sacrifice ngombangu mbangu. Epe za kokota na nzoto avera te. Ekoki. Egede. Esi alobaki. Non qui voit nae. Non qui voit nae sikoyo. Alobi. Toi libéré mon amasio. Aza dignité pour un sacrifice. Oui. Bon libéré. Egede a rejeté sacrifice oyo. Alors. Taro kozwe. Keni nandaku. Esengeli. Oya na sacrifice mususu. Pour na yo o accéder. Awa. Na kati ya secte. Yegede. Mais sengeli na yo. Oza la sage. O contrôler ye. Si yo ko sala sacrifice na yo, totango ya kondimama comme sacrifice. Egede. Mabina ya immortalité. Egede. Mabina ya immortalité. Egede. Danse ya immortalité. Awa. Mambume baluka. Eko kendenge nini. Yo. Eko sala nini awa? Eko sala nini? Nani nipo koti awa? How did you get in here? Nani koti na ndako yo? Mwana ngoye yo. Te. Ba coupable ba panikaka toujours liboso ya bato bafundi bango. Pourquoi sali bwe? Bimali bana ndako nanga. Bimali bana ndako nanga mabe avant kina solo mabe. Bébé. Keila nzambe na ngai. Okenda wapi yango? Naza ko luka yo. Ndenge nino yibike na kumofanda wao. Te mabe komi. Naza mabe komi. Ekomi ngonga siko osimba destiny na maboko. Alors, c'est que le bimala ndako sikoyo. Ozolo banina ko kene pa ite onda kuna biso. Bébé, chérie, kiti sa motema. Oh moninga na ngai ya malamu. Yebie, Keila. Ozolo banini par là que na libérer ndako yo. Onda ko mobile na ngai. Te. Et ça n'a pas comme belé à propos de ballon yebité. Si quoi a commis dangereux. Ya commis membre ya egede. Nini, gai. Te makamni ngozoloba. Mais ba so kosa. Pourquoi zoloba makamba boye? Keila makamni ozoloba awa. Te, o mema qui aime. Bouté ou tkoleka. Pourquoi on sacrifier? Kuna na secte egede mais egeda boya ki sacrifice na ye. Te, azoloba ni. Mais beto ça ba chérie te. Pourquoi ça quoi accuser? Pourquoi ça quoi accuser li bosso? Ya chérie na ngai. Mais pourquoi imaginer buzo ba oyo? Pourquoi imaginer? Te aoza. Oza sécurité te. To kene sikoyo. Akokende pas été. Akokende et pas été. Oui. Ngai na sala ki cop na egede. Balbina kengela yo. Tala vio comme singalango. Tala vio quand tu nous sepela na vio yo. Tala. Okende pas été. Hey! Abotolier mon doki. Bébé, s'il te plaît. S'il te plaît, quitte ça motema. Longwa, lis-moi. Fukama na mabele. Fukama. Bébé, s'il te plaît. Eza solo et menike. Et menike. Donc, à la vérité. Après, nous on a la salle lio. Hey! Au soir qui n'a la secte guédé. On a sacrifié ngai et menike. Ngai chéri na yo. Au trahir bolingo na biso. Au trahir bolingo na salaki na ngopo na yo. Après tout ce que je fais pour toi. Eh menike. Nzambe na ngai. Bébé. Na salaki désolé. Balba ki kebarobo manga soki na kengeli yo te bébé na ki sous pression. Tala vi na ngai. Tala longi na zoko nyoko mana koka ki sous te bébé na sa désolé. Na juré na promettre yo. Bomaye. Nini bébé te koyoka été. Bomaye. Nokete akubomayo. Mais bébé comme je t'aime. Bomaye. Abotole mundoke. Abomi emenike. Vera kosala nini? Mobali akokaki na ye lisusu souffrance était.
Maintenant niveau o sacrifier mwasi na yo moko. Est-ce que ezalaka ebele bolobi verra alenda kaka kasi souffrance plus nzala. Est-ce qu'ako résister très longtemps? Te esengeli na yo odétruire bango mpo kotikala libre. Alors esengeli na yo odétruire oyo esalaka bango baza na lie na egede. Ndenge baza wana baza na banzoto ya basi na bango oyo bawa na bachambre secrète moko bazalaka nango na kati ya bandako na bango. Soki oza capable ya kozwa nzoto ya basi na bango bakufa okunda yango na place moko secrète, bango bakokufa parce que une semaine soki babibi ndiba na bango te bakokufa. Donc babimaka na bibembe wana eza barbare, eza ba acte barbare. Nzambe o tala bato. Mais kozwa banzoto wana eza mission mo très difficile pour na ngai. Mais nakosala yango. Mais ndenge nakoyeba esika bibembe bango ezali banzoto yango ezali wana ezali mosala okeyela akosala yango parce que aza voyante pe akomona yango akoyebisa yo akomema yo esika bachambre secrète yango ezali pe yo kozwa bibembe yango pe okokunda yango na bisika moko secret. Manganga lobi mais avantage oza nango eza très dangereux. Esengeli na yo ofongola misu parce que ndenge baza wana bakengelaka nyonso ya bango epuis batalaka yo na bamiroir bisika bazalaka. Esengeli ozala très prudent mais esengeli nano ozala fortifié okembisama. Oui, nazomona bibembe bango, nazomona bibembe bango nayebi bisika ezali, nayebi bisika ezali. Est-ce que awa keila amoni bibembe yango? Est-ce que Vera kozala capable ya kosala 100% bamona ye na bamiroir na bango? Manganga alobi esengeli a fortifier ye akembisa esprit na ye pour que a combattre bango liboso ezalaki ba sacrifice vivant sikoyo. Nzoka baboma basi na bango babomba bango na ba chambre moko kuna babimaka na bango chaque semaine pour que puissance na bango et demeraka kaka tala mbonga moyeke ekotinda yo osala makambo ya soni. Awa na butu bakosala Vera ba rituel kota na kati ya cercueil. Est-ce que mbala oyo ako réussir ko combattre batu ya egede? Soki lobi na tongo oza capable ya kotambola lokola elima ya solo, c'est que fortification esimbi pe okomema molili na ngambo na bango et puis okozonga awa victorieuse. Mission na yo ekozala accompli. Yo okokoma indestructible. Indestructible. Est-ce que bilima bakondima Vera balobi kaka soki lobi na tongo alamuki nde akokoma forte ebongo soki alamuki te atikali na cercueil libela ekokende ndenge nini? Nalobi nayebi te tolanda kaka toko comprendre. Olingi obala oke wapi yaka na quartier 7 na Njili na immeuble Selemvwama epai ya mayoyo ba robe de Maria kitoko ezali ba costume ya papa pe ezali kasi olingi oyekola perlage, coupe couture, coiffure, make-up na esthétique kanga adresse quartier 7 na Njili na immeuble Selemvwama to pe benga mayoyo na numéro oyo 089 52 30 45. Hey, Vera lamuki jamais okoki kozala mwana sans que on lela pendant que maman zana yo pembeni pe sans que ya bondela yo sikoyo na telemi pona bundisa mokili naza bemeto akolela tibakata ekingo te.
le verra yeyo bafortifie ye ekomi ngonga ekomi ngonga ngonga ya kocombattre secte ya egede. Est-ce que verra kolonga bango nani aza wana ye bakosi ye moteki mapa likofi bouge kuna leka kuna kuta na ndako na kati kuna kuta. Est-ce que mbala oyo verra kolonga bango tala ba sacrifice vivant na bango nzoka par ba sacrifice vivant babomba bibembe ya basi na bango na ba chambre moko secrète una babimaka na bango chaque semaine pona ko se renforcer. Tala yekute bobo akoseka azoyeba te nini réellement eza koleka awa mata likolo zwa côté droit deuxième chambre ebembe eza kuna. Allez toke tambola bino mbale bo bouger toke likolo bo mata likolo toke. Est-ce que akoresi upe kobima na bibembe yango nalobi nayebi te tolanda kaka toko comprendre. Verra kasi nani abomaki papa meilleur vœu na bamama ya Brazzaville meilleur vœu pe na bamama oyo boza kotala biso pe bapapa boza kotala biso na baprovince Matadi meilleur vœu na fan zone de Malebo Movie Matadi yango pe wuti kobota masika meilleur vœu na bino pe ba ebolingaka Malebo. Tande aza kosekisa ye ye pe atali kaka akei awa kosala nini asekipe akei kasi Malebo alobi mpona décembre oyo sala video esika oza kosouhaite famille libota na yo mobimba bandeko baninga joyeux Noël to pe meilleur vœu tindelanga yango tokolekisa yango na TV juste mpona kosala bino plaisir pour que to fêter ensemble na bino tokosala yango bongo. Est-ce que olandi nalobi sala video na téléphone na yo esika oza kosouhaite libota na yo bandeko to pe baninga joyeux Noël to meilleur vœu tinda yango na numéro ya Malebo Movie awa na se tokolekisa yango na TV tomona ndenge toza kofete ensemble po mbula oyo tosisa yango nelengi pe nesengo nyonso pour que 2026 ezala mbula malamu. Fukama waka munduki sala musika munduki allez lala na se lala mabele toke kanga portail yo mbangu toke telema toke azwaki deja ya chief Obata. Est-ce qu'akuza telema bakomona nini awa nini yango watu kote zate pourquoi a protéger yango soki tokoti tokokufa nazala pose bebe yango esi tokomi tokende eza dangereux esengeli tolongwa ya sikoyo tolongwa tokende esengeli tolongwa awa tokende sikoyo telema kota kendo mikangela yongo na kati bango kendo mikangela yongo na kati awa soki bolandaki filme malamu ezali ndako ya Onyeze nde leader ya secte ya Egede ndako na ye moko afortifie yango kasi oyo ya baninga etikala kaka polele bongo. Tala sikoyo awa aza kofilme nzoto ebembe ya chief Obata po atindela ye yango. Est-ce que mbala oyo akolonga landa filme yango eza kokende na kosila o Malebo nga natalaki fin te soki orataki fin na TV kende na chaîne YouTube na biso beta kaka Malebo Movie TV na chaîne na YouTube okomona chaîne na biso eza wana tala film sepela pe yebisa biso ndenge nini apprécier film tika commentaire j'aime kasi kobosana te ko s'abonner pour que chaque fois oyo tokotia film ozwa notification pour que o rate lisusu film na yo te kasi yebisa biso zotala biso wapi. Oui alo wana nani te boni yo nini natala WhatsApp na ngai tala WhatsApp na yo
nini yango osali What have you done? ngai naza na mosala mpo I na have a yo job for you. soki osali yango And if you don't do it, ngai I'll nakokunda burn mwasi your na yo dead te wife. oyebi nini nazoloba And you know what that means? nayebi comme ça yo kokufa dans 7 jours soki osali mosala nazoloba na yo te nakokunda yo kokufa te naza na posa oloba nyonso yo oza na posa nasala You want me to pay? nalobi tanga kombo ya monto nyonso olingi nga na kofuta yango s'il te plaît kokunda ye te Very hard. obondelaka mpe allo ye tala ndenge ekomi awa nini What? kiba na mama leki akoyiba telecommande lobela ye sokorobondo ya borondo ya bokondo hihi atika telecommande pour que toyeba est-ce que Vera akoresir chief obata oyo atiaka mbanga yeyo amoni ebembe ya mwasi na ye na maboko ya Vera kasi Vera alobi soki asali oyo akosenga ye asala te akokunda ye nzoka soki akundi ebembe ya chief ya mwasi ya chief obata ye nyonso aye pe kokufa parce que d'après consigne ya secte na bango ya egede esengeli chaque semaine abimaka na ebembe ya mwasi na ye tala kisi esika ememaka bato nani akokai kondima ke le tout puissant ya chief obata akoya kobondela ngai mpe na kosenga asala mpe akoobéir pendant que naza encore vivante nandimaki te nini exactement oza nango posa est-ce que okoki koloba Can you just say it? naza na posa bakonte na ngai balibere yango immédiatement naza na posa otela papa na ngai oyo bino botindaki bato ya gouvernement basaisir yango bafongola yango sikoyo balibere yango sikoyo nyonso oyo outi kotangatanga awa yeba yango nyonso wana ewutisi na maboko ya mutu moko epuis yeba yango soki nasali kaka appel moko nyonso ekozala libere bapropriété nyonso ya papa na yo ekozongela yo bomengo wana nyonso ekozongela yo me yo okosala nini okolibere nanu nzoto ya mwasi na ngai apres ngai nakosala yango te namoni ozopense neti naza liboma pour que nalibere ebembe ya mwasi no sikoyo pendant que yo osali nanu oyo ngai nasengi yo te naza na besoin ya bapele ya bato nyonso wana bavoka na ngai bacertifie ngai ke nyonso wana esalami naza na posa ya pele ya baagent sécurité na ngai babenganga bayebisa ngai ke hotel eza libere noki te okotikala jamais kozwa ebembe ya mwasi na yo ok zela nasala yango VIH sida goitre ya kingo hépatite prostate eza konyokola yo yaka komela S4 benga biso na 084 24 02 957 nalobi 084 24 02 957 wana ozwi S4 oyo ekobikisa maladi na yo malebo alobaka kobokolaka maladi te koyokaka pe maladi soni te nalobi mpo na goitre hépatite prostate na VIH sida wana nde okozwa lobiko ozomona bomengo nyonso ya papa na yo esi na libere yango juste na appel moko epuis ngai nayebisaki bato nango bazalaka na gouvernement basala ndenge nalobi basala kasi comme natindaki bango basala bongo nyonso biloko wana ozwa koloba me yeba yango soki nasalaki bongo nakangaki yango facilement parce que ezalaki mpe ya biso mais bafongola ya bomengo ya papa na yo yango yo récupérer yango eloko moko susu te kokomela yo sikoyo est-ce que moi eza te osala mpe par na sikoyo ya arrangement tozalaki nango te mbangu te naza na requête mosusu akokotisa mpa na yo nini yango lisusu requête yango lingo okotisa
naza na posa leader ya egede akufa. Est-ce que vous avez la tonini? Wana requête ni yango buso pesa nga boy. Te loko moko te za stupide par rapport ya passe oyo nga na moni. Parce que na boya ki kokota secte na bino. Naza na posa ye akufa. Soki yango te okoze bembe na ote. Te zela non. Peut-être oyebite makamni ezoko sala réellement. Tozolo bela mutu oyo asakaka humanité. Tozo bela na mutu oyo aza moto pe aza esprit aza elima ya suka mboka aza ebisa yo wana mutu elingo boma ndenge yoko boma ye ndenge nini wana eza likambo na ngai te yo okozwe bembe wana soki na yoki ke chief responsable egede akufi leader akufi wana na peso ebembe c'est souvenir lisusu otikali kaka na 2 jours pour que obima na ebembe wana noki tokokufa alors tobomie mbangu wana kozala malamu mpo na yo. Chief Obata akosala nini aboma chief na ye eske akokoka nalobi nayebi te. Chief Obata pour que a récupérer nzoto ya mwasi na ye verra lobby yé par retour et sengeli aboma chief oyo aza leader ya secte na bango ya egede eska kokoka kuboma ye nalobi na yebite tolanda kaka toko comprendre film yango eza kokende na kosila kasi yo moto rataki film na TV eza pasi te eza pe compliqué te beta kaka na YouTube Malebo Movie TV ndenge komami awa na se okokuta ba film ezali kasi kobosa na te ko s'abonner tika j'aime tika na commentaire wana ne tokoyeba posa na bino eza nini. Dans l'entretemps Chief Awa Obata akokanisa na kosala ngo ndenge nini wana eza kaka possible te na kokozwa riska mutindo te wana ye akoboma ngai soki atimbeli ke nalingi nabomisa ye eke naza na baplan ya kobomisa ye akoboma ngai me naza na posa ebembe ya mwasi na ngai naza nango posa soki nabimi na ebembe ya mwasi na ngai te na mikolo eza kolanda nga nakokufa sikoyo nini esengeli na nga kosala nini nasala asala nini eske aboma Chief Obata to pe andima liwa parce que aza kobanga chief te en tout cas nayebi te compromis yango sala yango ndenge nini nazoka ke verra à découvrir ba manipulation nyonso tosalaki contre ye pe atimbeli biso me ndenge nini atimbelaki oui nga mpe nazoki information wana et puis nabandi kosuspecte ke ye aza na pouvoir moko magique quelque part ou ata kotimbela baplan na biso au nzambe na ngai te est-ce qu'akozala plus puissante que nous nandimi te eza impossible te nga mpe naza na baplan na ngai zela nabongisango nakobriefe yo d'accord c'est assuré que osala ngo ndenge ozoloba c'est assuré que osala ngo bien mwana mwasi stupide o aza mwana moke te akokolonga biso te ye chief asutuki alinga mela eloko Chief Obata apesi ye abwaki yango na mabele vere epasuki ata kopasuka te eske atimbeli ye Obata aza na courage ya koempoisonne ngai na kati ya ndako na ngai moko aempoisonne ngai te eske eza lolenge ya yina bomoi na ye façon nakufelama yango oyo Chief Onyeze atimbeli a comprendre que Chief Obata alingi abomisa ye akosala nini eske akoboma ye avant ye pe azalaka kanda makasi awa vera
baplan na ye eza kokende malembe na kosimba. Tala chifonieze ndenge ya kotala. Oza na posa kosokola barobe, osokolisa bacostume na yo, chemise de valeur na yo. Tala pressing ezali se moko awa na Kinshasa, Horizon Net pressing. Te okoti singa na trouble moko très embarrassant. Na meke ko boma eze facilement et puis atimbeli ngai. Te est-ce que moi ezate on peut sanga mission mususu parce que ko boma on eze eza possible te asa moninga na proche. C'est important te o affronter physiquement. Luka meli mususu. Lukela na kati ya mokili oyo o élégance eyebanaka na moindre détail eza na esika moko awa na Kinshasa oyo kokomisa bilamba na bino peto ekoma momesano awa epa na biso chaque tissu, chaque couture, chaque elamba ezalaka traité avec respect et excellence. Ba expert na biso oyo ba misana ba technologie de pointe oyo tozalaka nango ezalaka tellement précis kaka pona kozongisa bilamba na bino na lolenge oyo bosombelango na lolenge oyo bino bolingelaka yango. Costume sur mesure, robe de soirée, chemise délicate, topé tenue de prestige na bino, chaque pièce ils ont retrouvé fraîcheur nango. Kasi, l'équipement moderne na biso, pe ba produit haut de gamme et respectaka ba tissu na bino, même le plus exigeant biso. Et si to commande à niveau professionnel, ko bosana te. Bo confier biso ba tenue na bino, bilamba na bino, nyonso bo pesaka valeur pona élégance na bino et pa na biso na Horizon Net pressing toyebi kokomisa nyonso wana ndenge sengeli ezala. Yaka na avenue du Cercle numéro 11 juste na immeuble plus 243 derrière cimetière ya Gombe. Zwa numéro na biso plus 243 82 52 02 046 elamba na yo ezungi ngebungebu kaka ndengo lingaka nakoma peto nzambe. Papa maman ndeko mwasi pe ndeko mobali yo moto ozali kometungisama na maladi ya VIH sida, goitre ya kingo, hépatite, prostate, tala kisi oyo eza kopesa lobiko yango yoye na lobi S4 S4 kisi eza kobikisa yoka ba témoignage kasi kobokola maladie te S4 ye pona kobikisa VIH sida, goitre ya kingo, hépatite na prostate yaka kozwa lobiko yoka ba témoignage yango yo. Leki nanga mazaki na maladie ba benga viruso ya sida. Azaki so tali bobi te muto okufaka siko. Na landi docteur na nganza batindela ki biso bité na vanda kana poko na tala na ko docteur na landeli etina suka akoma ki fume escalette leki nanga ye escalette moto ka ki muto okufa mais lelo tala azongi na kati ya ba donc na kati ya ba na bomoi donc goitre maintenant na kingo na coup gauche et maintenant esali presque 2 ans. On a commencé à être aussi la mère. Maman a la bâtisse tellement à tambola qui va côté bidon dans la bâtisse qui est aussi la bâtisse mais à essayer aussi la nappe c'est confiance. Malais S4 ndé na ndo mais la malais bene à coupa pour l'année son ndo ça là. Maman a zone sur son ego témoigner na on a moni vraiment et on a bengi bino boya on est sur dans malade S4 yangoyo et yepona kobikisa yo moto ume na maladie kovanda na ndako te yaka benga numéro na biso 084 24 02 957 bongo ozwa S4 obikisama na bokono oyo eza kotungisa yo. Merci na bino banso bozwa ki opportunité à kotala film na biso kasi kaka ndongo tali parti ololo lobby partie suivante ezali na lobby lisusu soki orate ba film malebo na TV to poza na besoin kotala film moko songolo pakala partout oza dans le monde kota na ba compte soko oza na TikTok beta malebo movie soko oza na YouTube beta malebo movie TV soki pe oza na Facebook beta kaka malebo movie komona ba film malebo kobima télécharger beta la yango kasi soko ozali DJ mingi ba DJ boko benga yibisa biso esika ozali to ko déléguer muto kwa ko tikelo ba film
est-ce que yoki parce que belé beaucoup tout misanga mingi pe na ba province alors to songola pour que bozo ba film na kimia en attendant que to signer ba contrat na ba chaîne na bino o ezali kuna to pesi merci kasi yebisa biso otali biso à partir ya wapi parce que ba programme ya Malibo yango eza ko bimala se écran to fungoli pour na yo otala 5 chaînes nyonso wana kaka mpona koluka ndenge akoservir bino soki mpe bosepelaki na filme moko eke boza na besoin to rediffuser mpo na bino benga kaka numero eza affiché awa na se écran Malibo akosala yango etikali na nga se koloba eloba lioko kimia omabota mabino tokutani lisusu kaka na filme oyo ezali koya 1308 code à succès code à mbongo code à moto simbi oziki Shana manane